aussi faire la levée de corps de nos chefs. Nous allons nous battre comment se départager un peu ici. Lobina ne l'autre nous allons permettre pour être toloba mais na yoki ndenge batuno so bayoki na moni pe ndenge batuno so bamoni mais tikali mena na kutana na bango moko moko pona tuna soki eza bango to ezali basozir. Voilà, je crois c'est ça. So na kutana na bango to sololi nde je crois to koyeba kopesa likanisi na biso nzamba cheka katikati na biso po ezali kam toko kanga munoko te ata muke. Ezo soki vraiment eza bango ezo sala soni. Mais jusque là nazoluka bango nyonso na ozwata kokutana na Moïse Mbiye na ozwata kokutana na Mike Kalamba ipe Michel Bankenda ndenge ezolobama ndenge pe tomoni ba image mususu mutuma ko loba te ki amoni te titunga naza blessé na mutema pona yango soki vraiment eza bango mais fona kutana na bango ndena lobaki na yebaki Papa, bonjour. c'est bien pour la mamie tout n'a pas par rapport à des désarroi et le salé malelo
musique religieuse to ba bongo comment na ba leki na yo o ba ye moi sima comment na ba sex tape na bango comment na aussi ba viol comment na ba kanyo surtout est exposé na ba réseaux sociaux surtout na vite faire Patrice Azolo ba nini jusqu'à maintenant ba zozo la kaka réponse na yo par rapport il y a des arrois où ils a et pas ba leki na yo. Oui, merci eza pasi mais on a yaki pour na likambo ya matanga na yaki pena pour na yango te et puis jusque là na lobi na le côté nzama ko permettre pour être toloba mais na yoki ndenge batuno so ba yoki na moni pe ndenge batuno so ba moni mais tikali mena na kutana na bango moko moko pona tuna soki eza bango to ezali ba sozir. Voilà, je crois c'est ça. So na kutani na bango to sololi nde je crois to koyeba kopesa likanisi na biso nzama che katikati na biso po ezali kam to ko kanga munoko te ata muke. Ezo soki vraiment eza bango ezo sala soni mais jusque là na zoluka bango nyonso na ozo tango kutana na Moïse Mbie na ozo tango kutana na Mike Kalamba ipe Michel Bankenda ndenge ezo lobama ndenge pe to moni ba image mususu mutuma ko loba te ki amonité titunga naza blessé na mutema pona yango soki vraiment eza bango mais fona kutana na bango ndena loba ki na yebakeza bango ou bien ba sozir. Voilà. Bande kusu ba olela non na musika président Patrice Obumisa ki mwana penza c'est-à-dire chauffeur na yo o awumele pai na yo akufi boye abelita kufi oko loba ni pona bande ko ba olanda parce que ba olela non na musika. Maman Bokilo, voilà, maman ya maman Sylvie Makwata. Oui, c'est vrai to ezana moi mi pepe ningisi muke mais ningisi bisonyoso mais c'est vrai que yeso azali po e ko isi bisote. Mon pepe ko ya meto ko ite to zaka ya hôtel mais ya moto moni to zuma kasi ya roya tine siko to za éprouvé même ngai ils presque même jour na père de chauffeur na ngai. Oh je crois boyebiye mwana wana koma penza mwana ya famille. Bana nanga nyonso babengaka yaya. Donc pas si mingi ndenge mwana on tia ke kufa ezaki même en dehors ya ba era musala atike même bana na tongo na classe ayeko zonga azoki mutu kama mimi na garage moi croyant qu'il y a na garage parce que na benga qui est même Carole ça la noki parce que l'heure ko ki tourner clip et ko ki fana sala ba clip a papa nazo ya oza po naza na garage. Bon, Nazeli était reliki 2 heures presque par rapport à la place à Zalaki, et il y a 10 minutes pour comment. Et après, il y a que non, il y a un côté avenue qui sent tout. Côté Andako, il y a l'Ekinanga, il y a Babindombe, côté Bazako Zalakuna Bandal. Côté Aseka, qui a Koikuna, Zobalukanase, Babi a Oumeliwana, ça fait 45 minutes. Donc, bah image que son à la ici vraiment c'est très choquant. Non, musika na ndaku, musika na place à garage, donc opposé vraiment. Alors je me demandais comment que mon na kuna ndenge nini, akina ko luka nini, banane ba benga kié, voilà c'est un peu bizarre. Le temps ba ketale boye bon, moi na benginga papa na muni ya po moi na kene noki. A devant senga ya komi wana bon, akuti situation ezaki bien te. Bengi papa landa noki oui to landi to ke kuta déjà en hôpital bazo réanimer titi et moment akufi. Donc voilà un peu c'est ça liwa moko to yebakite c'est difficile à expliquer parce que non voilà c'est ça. Difficile à expliquer ba chrétien baza touché ma casse. Un mot il y a pour réconforter ba chrétien le rôle le pasteur Patrice. Oui, je crois mingi tokote anaira matanga parce que corps ko bima vendredi na moment moyen ko lobana no mingi ezate mais ko zwaka makasi parce que okope ko zwa problème au Patrice azui bungisi moi nos tambula na chaque fois moi na yebani vraiment même ba musicien chrétien mingi bazo regretter je crois ba kozala na matanga wana parce que akoma kiloko la muninga na bango nyonso cette fois musicien chrétien akoya azana course ami Carole memaye parce que les musiciens chrétiens mingi ba yebi akoma ki vraiment muninga ya bango nyonso voilà tout a touché mais le Seigneur a décidé. Voilà. Une dernière question avant que tu aies par rapport au cas, juste un petit conseil na ba leki na autant ba kombo parce que ba sili na noté
il y a eu encore un écho que mi balé musu batikali kala minute bagoza ko exposer bango encore conseil ni opesa baleki na yo a seneti moment ba tala ba oyo baza pe na idée topé ba sali yango maintenant ne bimité opesa bango ni na seneti moment voilà voilà nana lo bande yango ko na temeye merci beaucoup na nyonso ezo salema ngano senga pardon na osenga pardon mingi na ba ono se baza choqué na yoki ba propos ebele bimi to yoka so banze banzambe te to sala bo menacer bino vraiment pardon et puis une mesure de grâce parfois esenga mana noter menga nazo senga ta olingi te parfois batumi balemi sato bakoya ko yebso ke non azaka même na raison eloko asengi na osenga boye soko za na image moko ya bongo avant obimisa benga ngai pesa ngai yango. Je crois que ce qui est vraiment un souci, il y a que ça bande qu'on a nzela et que ça la bien. Toko sala musala mo kitoko. Il y a que bomba na to bengiye to bitala biloko yo boy nini. Pe toko gagner ba mais ko sala boy tozo gagner bango te. Bonde tozo exposer bango po buzo ba pene kota na ba o balinga yesu te ba profiter. Donc c'est vrai au sali et kozala normal mais pour na ko trouver solution eza yango te parce que ezo bien parfois muta na soni pour andima muta bimina no ridicule mais to gagner yete si vraiment bozo bimaka pona ko sambwisa bango là alors ça donc ça n'engage que vous soki bozo bimisa pona ko sambwisa mais soki eza pona ko gagner bango méthode eza ote osanzambe ya tango nyoswe osanzambo ya kabola bibale osanzambo